Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, Nazara moninga na yote, Papi Gene. Nazara moninga na yote, Papi Gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene, tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gene Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro la poche, on bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nga, pour ndeko nyonso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom, makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si o mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tu peux otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City,
VIP de Malou. Chers amis, ton PCB t'es partout. Bon, qu'on dispose tant, il y a Kolanda Bisso, l'issue na tout le bel vie officiel. Vraiment, merci. Merci Nabino Nyoso, merci na confiance, merci na bolingo, disponibilité au bozanango. D'ailleurs, que vous fumez biso de la porte, na banda kuna minuto meka kokota sous le tout sola. Lo nazo yamba moko ya artiste, yambo kana biso eza masolo ya poto. To sona ye, il s'agit bien de Ladi Miyembe, aza moko ya bato basali mo parcours mais yaza mutamakele te, yaza mutamakele pena mingi te. Yaza mutumoko asali belé mais dans l'ombre aloba anepete. Merci na Washington, grand pays d'Amérique. Merci na Jérimbo na Canada, Émile Bamba des Zurich. Merci. Encore na Platini Chipamba. Il a dit, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Merci encore na Eddie Mesaki. Adi Miyembe, bonjour. Bonjour, Gan. Boni. Kitoko. Tokutani susu, hein? Ah ouais. Bandara kote wana kuna bantama. Montama pena. Ah ouais, on s'appelle comment on a toujours en bonne santé. Hein? Merci. Parce que Dieu est avec nous. Ah. Sans Zambé Mahatro. Ok. Vous avez yo élongné za élongné ba lobarate mais obisa bilo mo blessa obisa ba bombe na munoko na yo we baka. Ba bisa go. Eza faute na ngati, eza des fautes à vérité. Pour moi mutu na loba eza la vérité. Adinga na la mugate ya musuna yene émission pour na finga batu. Il faut tangare mais au moins il faut to loba la vérité tant que to loba vérité ya ngona ndi bwanya na biso bo moto na biso. Nzomona. Age na biso ya ko sama mo bo batango bozo ko sama bazo futa na bango yote. Na me malisumu pona zozo eloko. So na zo me maka lisumu pona sentiment. Mwana mabe makasi. Voilà. Mais quand on a dit, bon, moi tout na oté, je crois qu'il va te bailler bio déjà, bailler place au banda, mais aux emballés pour ça tu en bon à tout le bel vie. Mais quand on connaît ça biso, orchestre di bosso yo beta kezarani. Il y a les bosso ka yo beta. La vie. Té, orchestre bosso oyo, c'est-à-dire oyo fongola makambo za orchestre. Orchestre di bosso za ki anti-choc. Anti-choc. Avant anti-choc. Na beta na orchestre ya quartier ba choc sans rival na njili ba bien ya défait Fufimo Foudé que son âme repose en paix. Après wana kende Madilou anti-choc c'est là aussi go ni se fuma maki et meka okindo kotsanga na BCBG et meka kotsanga na Wenge Antonia et meka ko linga ko kotsanga lisusu na quartier latin. Donc voilà. Donc on va plutôt du bosso na quartier latin, na plutôt na anti-choc hein. Ah OK. Bon ça combien de temps? À l'époque tu bandé que je avais visa parfois il y a 6 mois. Bon et puis bossa il aime sur 9 mois. C'est-à-dire boza na bino, bo vandi na bino, na muta avant d'arrêter bisika vandaka. Viens donc en binoté. Te ba kanga binoté. Bazwaka passeport. Ba pesi photocopie passeport. Autant passeport on peut ba visa pour mon inspiré na on peut. Mais vous avez vraiment à l'aise. Bozo beta par-ci par-là, London, Bamboka tout. Les aïeux des fois mon grand-père azongi na Ekin. Biso to tikali au moins peut comment déclarer vie photozonga au moins a visé si là ba sali au tenali aux zongi. Donc c'était bien. Au Sala combien de voyages na anti-choc? Na Sala 2 voyages. On a eu 97 et 80 donc tout ça na voyage na ngana donc et Sala le la 87, 98, 99. Anti-choc. Anti-choc. Si on doit en parler, yomo ozongana, yoto ezalo olaksa kimona malamu. Kimona malamu te mais musa nanga en plus à l'époque nazaki pe na foyer nanga. Nazaki na foyer nanga, j'étais jeune mais nazali déjà na zalaka na mwasi na bana. Donc na bade ozonga pona bi musala na ozonga na rapoto. Mais comme ina ba moment mo na pena ye break. Ndele kangami. Zile kangami kutu te donc moi likamoka ba tio mpanzi ba ju mutu musuba remplacer. Aromo ya mikili. Yo motikala. Yo motikala ko. Bilambe ko munzuluka. Enzuluke ko monika bina ba basket na brosse à dents.
Surtout la C, voilà. La C, voilà, la pembe. Pour nga bato bayebi nga nde na kola bayebi ke na kola propre. Donc lelo na zo ba témoignage nango na ba sœur rebelle, ba frère rebelle, ba master rebelle, en tout cas la propre puis voilà. Sikoyo elonde sala ko longwa vraiment anti-choc. Ezanga bakana yiwana ba motika yo. Mais ça bakana été zalaki disons tant où wenge muzika BCBG Kabwani wakansona ke usala maison mère jibem piana papa chéri akipe na batuna musu batikalaki ba nempela bisikaza vraiment nazo pese utumbote wana pena c'est un frère na loba mingi pena kombo na e parce que à l'époque aux Alanaïsa ils avaient le mot black type du gouvernement ils sont allés monter dans la tambola nanga tozananga ya on a cité ami kombo na e donc tant usiko wenge panzani boulema wana ezalaki monene tout d'un coup total la vient changer na ye alobi ke non alongola biso nyonso kese mobimba alongola biso tout quoi voilà aba longola ne bino alongola biso zo ba Michel Sika to biso to komi ba père à l'époque tana lelo ndé la zasco na ba 99 ana do na za ine mangamba musique eza na ba réalité nango donc soko za na motema te okoka supporter te eza monde à part musique eza monde à part fondi ma sacrifice moko il faut aux alaka pe la ndenge mo boy voilà après on a ce qu'on après wana naye ko kende Côte d'Ivoire pour na ya boye to kuta na kanda bongoman to ke ba Sierra Leone ko beta ba musique kuna to zongi na yokuta na Côte d'Ivoire na yokuta susu na Grand Mopao et là il y a ngai to zonga kini nandi to zonga kini pesi makate du coup ndenge na mekesuku kindi et pas à Tata Mobich pardon tant à longue pas Tata Mobich et simbité na eko meka et pas à Kinkester simbi PKT et là na ndenge na eko se retrouver na culture pays et pas il y a Félix Oazé quoi en quoi bongo voilà tout yana mais vite fait na parcours na yo orchestre c'est-à-dire tout qui est na quartier na ni na comment il y aura quartier tes amis na anti-choc est-ce que vous avez au foot est-ce que vous avez un fiche de paye non na anti-choc na bande ko foot mais c'était pas vraiment comme d'habitude c'est-à-dire ndé bobeti ndule ndenge donc ndenge makambe koti ndenge koti kaka c'est koti na opete voilà mais tu as dit donc il faut ta compréhension kaka te so beti musique no ba peso bon te mais salaire à soka sanza pour avoir au salité salaire à soka sanza nazo lo ba déjà bien ko comparer ba orchestre wana te na ba société ou ya poto to ya Kinshasa parce que ba orchestre wana oyebi ba makamba ba orchestre wana ya Kinshasa ndenge zalaka ya on lelo nga so na vandi mona mutu mwa zo lelo ba futa ngai te banini mais faut comprendre musique est un sacrifice voilà est-ce que ma fiche de paie pèse à la musique oui ezali fiche de paie ezali nga na zo fiche de paie na culture pays pas Félix Oazé quoi mais oui ah bon oui yango na mimi le kutu yango na zo fiche de paie ou ils ont kutu fiche de paie tant na zo sala ba démarche na pona ya poto fiche de paie bien quoi tanga ne tala pe fait yango za kala ezala net ouais 2011 voilà ah ouais tanga na ndozo combien $250 $200 quoi ouais. Bah net hein ouais salaire de base voilà $200 yango va fiche de paye hein yango culture pays yango hein ah oui ok donc waze ko siko o yaka pe mikili hein na ya biso to beta Olympia ok bon na banani
Olympia toyaka tozalaka mobile tozalaka obeta yango na chant tozalaki ngai Lisha Shombo Guilain Samba FBI Deniama voilà tozalaki lokola 5 ngai Lisha FBI Guilain Samba na Vicky Nasdaq otikalaka pe te natikalaka te nazongaka na peka ozonga lisusu après 10 ans na ye poto nazongi bamasako babenganga yuma ngabio nayebi buloti toyebaka korespecte bacontrat yango nde esalaka bato bazala bagrand homme. Mais relation na oleo na Félix c'est quoi, ça va? Aza bien, aza périvier, tozalaka na biso, tosololaka na biso. Na sola stade obenga qui était félicité quand même. Le début déjà na bando sola na ye. Na ba makambo to lekaki ba mission ba kende na bando sola na ye. Voilà, le rega ndenge lekaki wana. On doit sola on doit bien. Le chaka libaya. Te mais ngai pona nga stade wana ezalaki loko mo ezalaki loko la fête moko boye ya carrière na ye. Donc pona nga bon kulutu na yebi ke parfois zo sepela na ba dire na nga te parfois zo mona nga donc ezande photo lobaka pour ça la rappeler bien mais ezana ngote ke o naza contre o ninité. Donc stade ezalaki ke il fallait normalement ils ont plus de 25 ans. Il y a orchestre wana. Les orchestres moi salami liboso ya ba orchestre ni son boni moni bimi ya ba jeune ba génération na biso. Parce qu'à l'époque tant on a zo ya na ba 97 98 donc moi ça a déjà orchestre nezala. Mais to lo ba série wana ba orchestre les zo bizo beta o ils ala quitté. Donc yé pour nanga c'est un grand a sali biloko belé et au pays au Canada batupe bayebi nazara lelo fier tant on a pena na koti na page mo ba bo tangela biso ba kombo ba titre ba nzembo ya culture boyebi na mona avoir même ba tchaka na ba nzembo ngana yemba ba dame bra ba katika ye ba wabelo rango on a ça avoir même ba vocal. Moi ça me fait du bien. Alors via ko se mêler na ba ko kende na ba concurrence ne loko anati parce que c'est un grand c'est quelqu'un qui a vendu na ba Papa Wemba, vendu na ba Kofi Olomide, apesa bango banzembo, ozomona. Apesa bango banzembo pe banzembo tikala net nzembo mona ote ko yemba na acoustique na gauche sur rive droite bo. Misa ya mawa o baninga e boya na Messi ya mawa sango na mona ngai. Donc les nzembo na e. Ozomona azaki mutako beta stade wana te na compte que ya koyato na lobela spectacle wana o hier ngaka lobela ça n'a rien à voir ezaki fête to sepela futela ba musicien ba billet ba ya ba yepe wana ba saleli o promotion ozomona ezaki ka kit nazo beta mais eza pour na présenter carrière nanga o na sala selon moi babino tout batu nyonso ba aleka wana batutu parce que ngai baza invité quoi aye to bandi pena concert ti ye mon pas remata bon pour ngai bon c'est le passé mais c'est le kaki mais ezali moi regret quoi bien sûr le début alobaki ke nazobeta ngote pour na plein mais lelo tant des choses le bobeta ngote pour na plein mais batu ba bazo ke stade wana et comment na wa fungama pour lelo na biso papi gani musique à Congo za ya obeba musique à Congo baby na nini ba musique bazo gagner rien lo ba fozala na liba okendaka kobetaka na balibanda pour na Congo concert nini yango betama na Congo bato bafuta mbo atomoni concert batie $500 yeba que ça be invitation biso moko to BBC musique na biso pour na koluka kibongai ke ngai na leki na koyebana mais preuve en étant bino bozolo ba ke boleki mais tant bozo ke na stade tout temps bozo beta bandule bozo fongola ba porte bato bazo futate bino siko bozo gagner ni donc Congolais jouit aptitude moko ezaleli moko donc azwa une invitation à côté gratuit gratos et puis matin podium pour l'accéder na mbonga kabimbo. OK à l'époque donc on a zolo ba lelo ba vrai mélomane ya la musique
ya musique baza lisu te na Congo pour mon ata bato bazokumisa baartiste baza susu na concurrence moko loyauté ekomi ya kofingana ya kokende kofilmaka bandaku ya kofingana bamama oka l'époque ezalaki bongo te biso ntango tozobeta musique ezalaki ke bozobeta la mosu na vis-à-vis wana omona tata Mobich bavide concert aye otala bino amati mpe ayembi na ye musicien moko ya wenge to ya zaiko aye yo mpo silisi okokei na yo mpe mais lelo soko olobi otire vraiment attention na yo okomona ke batu donc bamisien orchestre mosusu bake na orchestre mosusu donc bamonaki yo kaka balongoli yo mbala moko musique donc bolingo wana eza souté yango moni ezotinda mabe yango moni ezotinda bakabakaba ezobimisa bakuluna ezobimisa batu bafingaka batu na baniveau moko boye parce que tozangi bolingo wana le mosusu bave na biso papa Tabulei ve na papa na biso Luambo o bazaki nango pena omona ke baza na ba concurrence loyale mais bazobeta podium mpo bayebi ke eza business basekotoyaka tout mais na marché nde bao bakoso oyo akoteka ebele ateki e lelo musique yango eza lisusu CDT kama soute eza na rien système à téléchargement biso bacongolais toyebi yango te ozo comprendre okobimisa nzembo na yo bimisi clip à pamba déjà nekonoka congolais à télécharger na son comme yokane na car or eza ba evro batu banyoko ameli nango bon bato ebele bakanisaka lisumu ezaka po fingaki to po yibaki te masumu eza na ndenge ebele lisumu ezaka ateke po na fingaki to na yibaki mais mitala o comprendre que na zoka banzembo batu na ju yango na bendi yango na tie yango po na yoka gratuit mais mutu wana bimise mutu mutu wana zoki temps o réfléchir mutu wana zoki temps ya ko donc c'est pour monnaie po eloko wana ezala bon ozo apeta o rebeta na banyande babeta ya mona banganda taba bani ozo apeta non ngala zakana temps na te sadina leka kaka soki na na temps ya kondolia taba nanga na kokende na vandi nanga na tali bazobeta sombi taba nanga na lie soki pe ba kobenga ngala na mata na yemba na koyemba po mais na kukajaka bango na félicitaka bango parce que musicien kovanda bongo te fabetaka ngai lokola nazaka na ngai mingi na bavoyage na bamakambo ya musique donc naza na batemps ya korepete naza na batemps ya bamakambo ebelebele voilà ngai mimbe tomonaki manda chante to ya mikolo eleki awa ngalaka se kuna komona bino na manda mpe na podium moko parce que nayebi ke manda ya motu nao qu'est-ce qui s'est passé réellement yo na manda non ngai na manda eloko eza te manda c'est un frère aza master aza frère donc eloko eza te ngai namonaki kaka ayaki epuis nakomeli a répondre na ye te nabengi ayambi te nakomeli ye mpe ke soyez le bienvenu quoi ezalaki esengo na nga mpo na ntango wana nakosa yo te orchestre nano ya poto te duye azalaki motu ayaki liboso mais toza na biso bien eloko kaka nde na remarkaki ndenge ayaki stratégie ezalaki te c'est-à-dire stratégie ezalaki moke stratégie ezalaki moke mais ça va abetaki namoni mpe abeti baconcert na ye eleki bien azongi c'est bon yo osalaki ata fort oluka ta place oyeba ta place moninga azali mais non nga mpe naza na bamakambo ti ye tokomanaka soki aza na concert akobi oyebi ke bato tu te kokanisa te ke soki osali publicité to lobi likambo moko boye okomi yango na mapata mpo moto nyonso akolamuka na ntongo fatanga yango na likolo ya mapata mais non yango monaka eloko soki moto azosala publicité na ye batexto ezalaka bamessage ezalaka komela nanu bato na yo moko po bato na yo wana nde bakoya na bato mais pour moi voilà nadi est-ce que lelo yo oza mpe na reproche moko ntango ngo na musique na biso boye lelo oza mpe na reproche moko reproche lelo musique ya Congo bamusicien te d'abord musique ya Congo la musique na reproche ndeni mpo musique eza bato nde baosala yango biso nde moto osala yango kasi mo bobeta musique loba na nga ke reprocher
okoki koreproche mpe baartiste mosusu te baartiste ya makambo mosusu ngai azoba musique c'est-à-dire ndenge musique ezobetama nde batitre ezobima ndenge bason ezobima ocomprendre est-ce que oza mpe na reproche moko te moneti o wana moni eloko ezobetama boye ebetama trop est-ce que oza na reproche nango après reproche na ngai ezalaka ke biloko nyonso ezoyembama lelo eza na eloko ya sika te tozozalaka naki tozokota kaka omona banzembo ebele neti nayokaki nzembo ya frère na ngai moko boye mare azoka wana pale mpo nga nakipaka na nga te ngai nyonso nayokaka na nga me nayoki son yango na musique yango eserappele nga na nzembo mwa Papa Wemba souci belle saison l'Afrique tonneille ça met le peu d'amour au beau pays d'Afrique. Toi ma belle africaine aux yeux remplis d'amour bolingo mais voici voilà l'Afrique a le peu d'amour au beau pays d'Asie. Toi ma belle africaine aux yeux remplis d'amour bolingo mais voici là tes yeux mon cœur de la Santa donc nzembo wana pena na yoki yango penza ezongi nango lisusu ezongi nango mais ça va voix toujours ça va hein? Chanter n'est pas crier ah bon moi na ba âge musu bato bayemba suto bando ganga gango ndi oza na orchestre mo zo luka po ba mema poto te c'est ko ma poto to ko ma leader omoni ba vie na biso ya mikolo avie oyo mabali na linga mama atonda boboto abimaka na ye kutu te okaka na ndako lili ya montre yo nga nalingi ye oyebi vie na sozo ma pepe no oyoka te batile nde micro voilà nde bato lelo balobaka autotune eza lowa instrument eza instrument lowa guitare eza instrument lowa guitare eza lowa danger te moto komo mutu fa ete eza instrument mais esalaka nini ezokobongisa yo kaka voix côté msongo okena demi-ton parce que ozwale mosusu baartiste ata baartiste ebele oyo ya mindele ya poto awa basalela yango mpona nini oza na bacontre ebele kende ezonga barepo eza moke makambo ebele oza oblige fosalela yango nakokaki kulutu nao Félix Wazeko asalaki nzembo ya nabosani nzembo ya nani ya Lutumba Simaro je crois okaki onde parce que bato bakritikaka ngo moto c'est là bon mama ina yo voilà au bénite okalela masumu na yo na bayo simbanga na nzoto maboko mayo matondi makila motema nanga ozokisi otubinga ndali konga donc nzembo wana ye moko déjà lobaki yango azalaki malade mokolo yango mais tellement Papa Lutumba fala yemba kaka yango alobi nabebisaki mpo ye moko ete so botalaka baémission te voilà donc nga mpo na ngai namonaki eloko nasepelaki kaka mpo asalaki baorgame te kua asalaki baorgame te bon relation na yo lelo na frère na yo toloba Fali Ferré Soleil Wanga Gibson relation na bango eza ndeni toza très bien malgré bato na bato wana kwe na bango motamu taza na kwe na ye azoluka kwanga na ye na ndenge na ye azoluka avivre na ndenge na ye mais toza na biso bien sans rancune eza kaka le mosusu moto aleki na émission mpo baémission ekomaka so okomi ifo bakotisa bino bakombo ya bato nga kuna azosepela mingi ozotunanga kaka bakulutu epuis ozotunanga makambo ya miziki mpo na nga eza esengo mingi parce que toza na biso bien toza na eloko te toza bien bonini frère na oselezino un mec d'ici ye pas aza na ye bien namona ye kala eleki nde namona ye komi bandefu ebele lokola Saddam Hussein nga bia obongisi elongi obongisiki bogare na yo dimine mandefu mon frère
Voilà, l'a dit, Mikoleza Koya, aux préparé Nini. Artistiquement, aux préparé Nini. J'ai des chansons où on a joué à Angola. Na uta ko beta Angola na Luanda na zalaki wana na mai. Na beta des concerts wana na zongaki. Ezaki prévu na kende pe stade des martyrs ya kulutu na biso aze quoi. Bon billet ya quitté, ba billet ya quitté. Donc parce que ngana ko kende concert té o ngamo na sombi bilamba na ngana futi billet na nga na komi na bandi lisusu ko sala promotion ya ngate mais ya kulutu na nga ba famille baza na mboka moyen de transport kolia kolala et comme belé ça dit na biso kulutu sombela biso ba billet bon tout le monde peut ba billet mais na sepela na concert malgré na monaki ba organe ezalaki kuna ba organe ezalaki kuna na monaki pe bato musu ba cheki bango papa bima mais quand même concert les gars qui ce qu'on dit quand on ba G5 ba longwa qui na c'est-à-dire en pleine préparation il y a stade pour ni via mikita itagelo ka bango ba solo ba tchanasi non aza hypocrite mais mabe na yazaka na kanda mingi azaka na kanda donc yaza na ndenge mo soka ju décision na ye donc ça dit pour convaincre ye faut besoin temps ngala bingaki na bisaki ba mise ba ko longa te pour toujours beta stade mais abaki na ngaki ya ko vivre na bateau te eza so ekomi haine moko ya mabe donc ko vivre na bango te et là ndenge salamaki lelo bango bakinda voilà na lobani ngape na orchestre ngo na sous musicien kunati le bara vie parce que vient à Bissau mais les restes ok alors na tuni wana na Mikoleza Koya ozo préparer nini bato bazela nini et puis pour muta contacter au face à la nini non ba lookinga na ba page na ngai Facebook la di Miyembe officiel ou bien so betika la di Miyembe mona ba Facebook et beleza wana belé ba page belé na Instagram na na TikTok na na nyonso donc numéro boina kopesa te parce que soki mutu aza na posa na nga bengi yo yo nde mutu ko pesa numéro soit ko komelanga na boîte mail na nga na nsilou@hotmail.fr ou bien à komelinga na ba page na ngai na ndinga ba message en tout cas ta pour Facebook misunga te na salela donc mes messages ke koma na ozwango donc ngai nazo bimisa naza na single moko wa bilvanzembo mibale moko na yembeli au redezo agence à fret ya sir oza ko chebilo na yo awa tango zo kende na kin okuta ezala mutuka okeka na mateto ju carno de marocain et puis na yembeli na frère na ngai Seruti Tomo espoir ya chango na yembeli nzembo moto sali featuring na Seleo donc voilà donc Kalatea wa déjà ba image que tambola Obibakan Kalatea parce que au moins sur le lobby ba contreter zalara alors ba tout ba comprendre na ba ilo contreter contreter zalara na mambo nyonso contreter ngo moni bina ba ti ba loba contretemps ezalaka mutu ba boka ne lobby bokuta na mena butu soit yoto yi akufi contreter salami alors wana olobelaki musique poto osilisa na biso sikoyo mpona bamusicien tono bineti mwa reproche ekozala nini epa bamusicien babeta basala concurrence moko loyale eno ya kotiaki ngai parce que kingaka mna leki ngaka mna za na bato mabe eza nini génération na biso ya bamasa na biso lelo bakoma na bato misusu mona bafongolisa ba TikTok ba biloko ebele mpona koinsultaka bato voir même tina ba page c'est pas bien yango nga nalobaki nazosenga na président de la république ya Chichi ou bien ministre ya culture eza na deux tolobani eza lokwa na ba fan moko mibale
baza na ba concurrence moko eza sur loyauté ya ofingana ya kobomana respect za souté na ba mama na biso na ba yaya na ba leki respect za te donc kofinga komi nango lokola cop na yebite parfois les musumu sala ezate yango bato bakomisi kofinga cop pour parce que ezalaki moto akoya alandi yo akomisi yo prêtre oza danse okabeli so okabeli ye pe te afingi yo mais sikoyo ekomi nini donc moto fo ayeya afinga bato mpo bafuta ye alors tolongola mentalité wana tozomema masumu eloko te tozofingana mpona eloko te tozobomana mpona eloko te distraction kaka ya pamba tozopense voir même teke na balabala na biso ndenge eza boye libulu moko eza wana tokende tosala yango me goza wana kaka mpona kofinga c'est pas bien culture na biso lelo eza na besa makasi mpona biso baartiste tout le monde aza danger tout le monde aleki oyo yo oza journaliste na bandi ozalaka ata na difficultaire moko benga ata artiste moko boye omoni mpa yambaka yo te okomeli ye mpe mais yo ozosala yango mpona nini mpo ye eza promotion na ye ozoyede ye parfois opesa yo mpe loo te mais benga ye ayambo te surtout soki amoni yo kaka osalaka émission na motu moko boye ayamba yo te alors c'est là culture na biso ezobeba culture na biso eza pena na se suite à ba comportement ya ba artiste suite ya ba langage suite ya ba laisser aller botiki na ba porte-parole na bino laisser aller botiki na ba musicien na bino laisser aller botiki na ba fanatique na bino vous devez tenir compte de succès si là na mona eveli je crois parati oui vient na ba succès ça là deux fois. Ceci c'est là patati patata na mokili soki ozangi pasi po yozwa soki pe ozwi kana eumela seko soki esiyana na mawe ezingima ya miso yango nazingami na susi yango nazingami na susi mpona yo yango ya nini nazali fololo engengaka na golgo baviana basala succès amujingile yoyo prêtez-moi ta femme pour éclairer ma maison je n'ai pas du feu basala ba succès danser mais au moins avait lelo mwana moko ayebi ne yete ma opese respecter mais c'est un grand artiste aza mutu moko kovanda na Congo bafutaka ye mpe badroit na ye mais ça se fait pas pour nani mpona biso moko bizali na biso mutu lokola sikoyo tozwa lokola vie na ngai lidio kompa napesiki exemple ndenge azala na poto lelo akei akovanda na kini batiele mosusu na poste moko ya makambo ya miziki oza servie wana mpena akoyiba te mais okanisa asala baevre na ye azwa badroit te sikoyo ofandisi c'est ça eloko ezosala mpasi na miziki ya Congo donc asali trop azwa récompense donc baevre na ye banzembo ne etekama na libanda ça se fait biso tozobeta na baorchestre otie nzembo otie vocal nzembo na yo mais okende kaka na sasema omona me nzembo na ngai moko me ndenge nini eza su yanga te komi ya kombo ya kolorchestre siko ntango yo kolinga olandelaka makambo wana mpo okomi na problème okomi faux petit impoli otala siko balider yango mona aza na banzembo ebele azwaka mbongo yo nzembo moko kaka alingi te voilà oseki balider bamitema mabe nayebi te olingi mitoko na biso na suka pesema bato bambote mpona tosisa na biso na yo mokolo lelo ouais napesi mbote na Seruti Ntomo na Boda Milando boss de boss na Luanda na bosani te docteur Matubakana ambota trop et puis na bosani te Blanqui Oredezo agence Assir Adolphe Ntimba yena na maître Patrick na bosani te Nikens Kusu
donc bato baza mo ebele ape napesi mbote pa ya Emma Maouli mwana njili Emma Maouli la pesi mbote ebele mais ladi miyembe na profiter avant tosisa na biso parce que nde la yambi oboye moto beti masoba jesa quand même na bosa eloko moko kaka après makamba ba stade wana babimisi mutakala ya moko ya musicien waze kwa oyo kendeki côté mona ba jesa qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que yoza mieux placé dans so télévision non mutakala na ezana mutakala kala mutakala ne bimaki bimba na ba 2018 2019 et puis nga kuna kama ki ya levi na TV zo wanga nango fala ndima na ye yozaki mfumo soka ndime ngesaleni ezaki misa ye bongo ezana ezai fala ndima na ye esani eza makambo ya ka ça arrive tant yo zo wanga na bato azomona ke yo bamoni ke longi na yo siko moni teke mbala moko mobima mo sérieux ok soko ondimi na yo ke senga tala ezalaki mpona boye bandeko bolimbisanga banini c'est ça waze kwa yo na betaki stade asali na mpiaka namonaki batuni na émission alobi mpenza so mona moto akwei bongo aloba telemi il faut koasime oyo tookutana nango parce que eza banzela toluki soki oza koasime yango te okokoma faible faut koasime faut kolongola soni voilà mais mpona ngai bonne chance nzambe atya bino loboko na oyo bozosala bino nyonso mais botika nde kofinga parce que wana aza vie na biso et puis lelo ata bokobeta musique ezalaka na cachet ya vie wana et surtout bagénérique ozalaka na même cachet wana donc botika kofinga vie bosala boulot na bino boconvaincre bato bamona penaki ya sili koti oyo bobetaki wana donc ezalaki ya pamba te ke ya kofinga ça sert à rien parce que ngala na lié nazaka na conseil moko kulutu na nga baze kwa ebisanga lobiladi omoni lelo tant ozosala carrière na yo kozala na petit da kofinga te parce que ozofinga papi gen paza na bato na ye bato wana mbala mo baolongola et puis koloba mbala mo mais soki ekomi ya 2 3 4 5 fois eza lokwa na ye napesi message nzembo na ngai ebima lobi susu nazongi nzembo na ngai ezobima lobi susu nazongi donc naza na sujet mosusu te bato bakomona ngai mystique ozomona ntango olobi déjà likambo moko bafingaki biso babenganaki biso basala les gens ont compris to comprendre mais bobeta sikoyo miziki oyo esalaki bato basepela nango yango mpe esala bino bagrand donc bapolémique apampamba wana eza sens te ok voilà tosisi na biso ozala na mouvement na kishasa te bapeti baza me baza libre biso obetaka musique nde tozala na potoa zwi cop obengi bato yo osakana na kovandisa bato olesaka bango nazala kuna azaka na kini wana mona se namona mpena animateur nanga peti nanga basa oyo abwaka eloko asoso kaka mbangu kaka moko peti wana yelanga 5 heures nalali nalamuki ye na mwasi na yo vie babengani nga na ndako babengani o ndako na 5 heures oyo kaka na 5 heures oyo eza facilité okomona baordonnance ekeya okomona baka sikoyo ozobeta nini ozoteka nzembo nini ozosala problème voilà yango il faut koevitaka makambo mosusu ngai nakoki kozala teke nazwi bamisien moko bavandi wana naza na bainstrument na nga naza mpe na bamusicien oyo nazalaka na bango babetaka na bango donc soki nakomi bayebika moto na biso aye soki kope ye bimisi bainstrument torepete na badanseuse soki tokobeta tobeti neti nakendaki yangola nabengisaki mpe bakelke musicien na kini nakendaki mpe na ramazani tobeti concert na biso mibale tosimbi nzela bango bazongi kini nga mpe na ramazani tozongi na biso poto voilà wana eza esprit moko ya baprofessionnel donc ya kozwaka bana kokangaka bango ezalaka baproblème yo leader oza na relation ya makasi parfois ozoteka rien mais par relation na yo ozovivre et les autres sikoyo bapeti wana omona baza mpe na barelation te bazokoka mpe parce que kala ezalaki musicien soki akoti na orchestre akoti kaka lelo kasali kaka vocal moko ayebani na ye ayebani
mais lelo talaka na ba orchestre ba mise ba yeba na soute comme passe na ba animateur ba yeba na soute ba leader bango ba comme ba animateur ba sala tout ba ndo ke lango sonio ki talaku lelo bango DJ talango omona ba album tout ba leader bazo pesa sous chance na ba animateur te bango moko ndi bana kanga lisango ayembi abwaki akeso abwaki subakri. Donc voilà, donc tout me a changé, tout sa musique na biso na kala nenga kala et ça l'a bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ladi. Merci Nabandeko Bolandi Biso, lui c'est Ladi Miyembe, je crois que Obi et Laurent Bisango, comment on écoute le bio titre là on est titre à single. La single. Non, ils ont le titre Banzembo. Ok, et deux Arabes Banzembo. Banzembo kaka. Voilà. Générique ezali mais nazo lingana ko sala ngona kini. Oyembi na banani déjà. Na Banzembo wana. Neti nzembo ko dezo na embinga moko et puis nazo penser na benga chanteur moko pala ndanga poza nzembo mona becha na forme ya Kondo Mabele Lisi que son nom repose en paix parce que na yoka ke moi mingi. Donc il a beti na kena moi style na ye. OK. Nzembo wana mususu pe oto yembi na sele yo eza pe na moi donc bato ayo kango liboso zaki soki na sali nzembo na bimisi ka mbala moko. Alors comment ko posenga ba problème. Siko ikomi pena pona bimisa nzembo na nufuna zwana son na ngai na kotisi yango na ba téléchargement na déclarant po tango ke bima ata mutaju yango azotalango ba vi na ye ba numi na tout ezo epananga moko. OK. Kina zana ba problème na ngo zwi nzembo ngo zwi mbango otindi yango pa ndombolino. Si ndombolino mutazo bénéficier nango toi tu ozo bénéficier ni logote. Voilà. Toi aussi c'est abiso ngala zoza na Italie dans Nazade en Italie, hein, NT4 dans Italie. Tout aussi ça na nzembo mo ra pepe kali par le serbe comme le mo vocalement. Il y avait la vie hein tout ce comme ça wana. Na moni lokola ndoto maswa matiki libongo na tuni pe na bande ko bangai bayebisinga kotiki kini malebo na tambola loboko pona popola elamba na pesa mwasi na bana amboti kini na tiki manakanga na kokende kotala bandeko na tiki na kini na kei pilipili bele. Voilà. Monano ya masuara itepe konana biso sena kopo à la santé tobengi wenji siki kwanga. Voilà, en tout cas merci beaucoup, allez. Bye bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga
Junior qui sent la force tranquille, Antocha Korobela, Samy Cointreau de Belgique, Didier Sanda, Anemas. Grand prêtre mère, Anne-Marie Bichiloa, loi de l'homme, Fanny Kembo, Helvétique CH. Maria Kito, mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwa. Anaïs Meta, mama Isis. Kona sasa motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekomaki sasa na matete, mbula nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat, mama linanga Paul Mungeche. Mon mari est capable nyonso nazwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, Royal Plaza, Julienne Koulamambo, Switzerland. Makambo Finda, en direct de Bruxelles, Tosali Kokoba Sekokoba. Eloko nini ebimana Kishasa na zwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Atomina kona sasa motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekomaki sasa na matete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent, merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Claudie Maya Sumbu, Yoka Papa Kolera Diana, Saï Jens, la Mama Jetou, Fifi Landu, Oni Basangoya, Divine Landu, Nana Omi Makaya, Titi Sumbu Bilele. Lelo, Naina Lolite Monsala Seko Banzayo, Uto Tika Naina Komana Ngai Mwana Mawa, Salo Zongela Ngai Nokina Kawaii. Brigitte Maya, Diana Bolingo, Oyo Pesanga Ekomisanga Denge, Udana Lula Yona Koma Seko Reve, Nana Zalata Moumbuna Yo, Roger Divine na Wivin, Diana Su, Bolingo Noeleki, Tiamato Olo Natalo, pour la première fois na Mona Yo na Lovayo, coup de foudre beta Motemananga. Yadada Dugwe, Diana Nangai, Mabena Salayo, Boya Kolimbi Sangai, Nesiko pardonne yo, préféré yo, sanctionné naye, Nako Suka wapino lenyo komyo, memela ngaye. DJ Kisalou, son, Chideric Tamba, 4 saisons. Kangwa bomwana esiele kake, Oni okanda lokola kake. S'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nye Manda Mandalala. Est-ce ozoyeba ndenge nazosufri nakamokolala oyo nazosenti bolingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo Lipasa nanga Kade, Mama Anina na Deborah. Yana subu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo, Shika Malamba, Mama Bibi Nzazanoa. Diana eskozoyeba ndenge nazosufri natamokolala ndenge nazosanti bolingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama
Diana Kelason, Hélène Nanono Sumbu. Diana Sumbu nakomi obanga nanga déception soki moye ezali osalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso, mwana Liège Papi Mundele, Viva Menga Ami de longue date, Keja les grands déclarants Gabi Tem, Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya supe ya natango toka mwanaki Lilope na nga talo ngana elingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba